Mbote ba ndeko libota tolobaki tokoseli pe janvier marambo mwa mingi. Janvier aussi la lelo, en tout cas janvier sili tolokota février, donc mois ya sika marambo ya sika awa tozana touti boulevard to koti sko na entra Wileri to kita to lega inerbe a to na Sergem centre de recherche géologique et minière. Toujours avancé. Wana toleki toujours avancé toujours tozana nzela Wileri to ba lelo to tamba ne makolo po elenya janvier sili. Donc tous avons un sentiment janvier sili a toi toujours na rond-point Wileri, pardon avenir Wileri toujours kita toujours linga to poussa na bongo to traverser to yekota la lupango moko eza vraiment bien mais to linga to ya non nzela mobimba awa tozo to komi na nzela ya Itaga yango to koti toujours linga to yela nzela mushi comme ça pour nous comprendre que lupango to tala isa entre deux avenues, donc entre deux directions, isa la direction munene ya Wileri. On voit que avenue tout droit, tout comme pour côté la ndenge ya Mushi, mais la ndenge ya Mushi nde isa mwa mukuse ya ngomoni to tambola poto kota on ndenge ya Mushi. Comme ça ceux qui m'entendent pour ça amona ndenge ya Wileri tozali wana pour danser la bino musala bokomona yango donc a toi toujours na Itaga to linsko to koma Mushi to kota déjà Mushi nzela Mushi yango yo donc a toi na Mushi a toi na Mushi to linsko to kota avenue ska lupango ezali total lupango to beta ma solo donc a eza avenue lelo vraiment mbule beti moi mingi et on to mon avenue eza moi mai trop. Mais quand même, avenir au sa image ya quartier Nengezali et puis le pan to ke là bozomona le pendant le pan on à gauche ba oti ko somba yango ba to ngape lié bomo awa dans moi deux niveaux mo côté les mawana donc awa ils en est une route mo semi principale bomona mitu ke ba moto ezoleka mitu ka pe kimelaka awa po ekende ndila ya Wileri so embouteillage ezana Itaga donc voilà moni ba voisin des Ali. Donc, ils ont un appartement, ils ont foutu la carte. Donc, tout le monde a un habit qui est aussi bien. Vraiment, ma casse, ils ont bien. Ils ont un étage. Ils ont tout mis les bossois le pango. Les bossois le pango, tous au côté de la carte. Total, là, on a des alliés. Et puis, c'est une idée. Il y a le pango des alliés. Donc, tout côté des gens en carte. Moni mutu keza na kati dans parking ezali ndako to kotala yango eza ndako à niveau moko donc et puis niveau moko eza 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain donc image yango yo awa elo etkalka ba finition nde to mona le pango dimension nango eza 5 mètres sur 25 donc eza tina sima kuna 5 mètres sur 25. Mais bah finition soit si ça quitté ache locataire à tout foutre là donc le pango yango mai ezali courant eza très kitoko moni environnement des ali donc a libanda moni ba moto ndezo telema voilà donc mbule beti makasi le tongo mobimba et puis tozongi sous na kati sco poto taper na kati ya le pango donc o eza porte à salon porte principale ya salon yango donc aso koti salon et ça pe na porte moko to kota na côté ba chambre zali na salon balobi papa zana ba pa ya moyen to kota ezate bon to zo idée donc voilà un peu a to koti couleur yango yo donc na porte o libaya à gauche o nde yango wana ezozo exception na salon awa eza escalier au mati na ba chambre na douche à likolo et puis na C à porte oyo na oyo eza cuisine na droite à cuisine et puis cuisine yango yo bazo dans tout air bazo pangsa ndako donc moyen to zo ba mamebele ezate moyen to matana ba chambre ezate et puis toilette eza na C wana a to bibi donc
oyo entrée principale pour côté la cuisine couloir ti na ba chambre mais so côté na salon ils appellent la porte oyo to moni na gauche wana oyo ezongisa biso na salon. Donc le pango bachango $63,000 à discuter. $63,000 à discuter. Na bandeli $63,000 à discuter. Ils ont la commune ya Lingwala entre Prince Will, entre direction Willery na Mouchi. Ba document tout est bien, mutuye mon kwazo te kalupango na ye. Donc komoni libanda ndenge ezali, so ke droite boende to ke Willery. Donc droite miti Willery, bo mon voisinage. Gauche ozongi nzela to côté là qui à partir il y a Mouchi. $63,000 à discuter. Bonne chance à tout le monde. Bye.